Matando bandeko barandi ya émission Bayindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso Mese Nicolas Ndabiso wana République démocratique ya Congo mbote pe na bandino bandeko yonso boye Nicolas Ndabiso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to Mese Nicolas ba émission Bayindo Bola Muka ekoyako Mabota Mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moto moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alatina basufa toma ya tongo na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila mfumu kusuke muzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu bayeli susu kojongisa moindo na esika bungela talantina manaka ye biange mibongo bayindo bola muka mbote na bandeko yonso ya mwanda mbote na bandeko yonso ya mboma matadi ponini te Congo Central mobimba kuna tolobi musala malamu na ngunza mwanda ngoma bokoba kosala ya bino musala fumu kimbangu balongo pe bankoko bakoyeba bongo bakisela bino ya mingi tokolika tango yonso yeteze kozonga to tokozonga kaliboso na bino na manaka ye tokolobaka manaka ye ekozongisaka conscience ya bayindo na nzoto ya bayindo mpo nini tokolobelaka be conscience ya bato ombalombala biso liboso na bino tokosimbaka maye maso matali inconscience to maye maso matali bongo ba anti valeur ndenge na bamanaka isusu elekaki tolobaki ba anti valeur ndeze kozwa vitamine inconscience ezekolia mokolo na mokolo ombalombala inconscience ezekolia inconscience eze na engrais chimique conscience ezeko souffrir na malnutrition bolamu ezeko souffrir na malnutrition ba valeur zeko souffrir na malnutrition yonso ezeko salema lelo sur tout le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan religieux yonso ezeba anti-valeur lelo tozeko mona ezepa sipo baso tozeko tala kasi baso tozeko mona te makambo mosusu totunaka est-ce que kaka bato ya religion africaine nde fo bamona likambo ye po nini mokili mobimbe moni yango te po bato yonso etuluku ya bato yonso balandi mabina moko songolo etuluku ya bato yonso bakei kokanisa lolenge moko songolo epai ya bango mabende malamu nde koma mabe tango fumukusu azeko te ya balobi bolanda yete azeko bungisa bato mais message ya fumukusu ezeni bayindo tozeko nyokama poto bunga nzila vutuka fana pambu vidila to zonga na esika to bungela to kozonga wapi po nini foto zonga poto kuta maye ya biso masolo ya biso kozala ya biso lolenge na biso culture ba tradition ya biso bayindo yango wana enseignement ya nesongi ya nzila bato na bato bazene bandeli na bango bato na bato bazene fondation na bango biso totika ya biso fondation nzete yonso koliaka na misisa na ye bayindo batiki ya bango misisa bakomi koluka kodiembela na misisa ya loposo pembe bakomi koluka kodiembela na misisa ya barabe bakomi koluka kodiembela na misisa ya bajoni tala epaikani moyindo akoma kokola na malnutrition bato yonso soko balei ngulu batindeli yo makoso soko bakolia dendo bakotindela yo bisuka soko balati na mikadi ya salite bakosokola meme pa na microbe na bango batindeli yo moindo ozangi misisa nzoka nde yo moindo ofandi na mabele pumo ya mokili bazamba na yo yango ezeko sunga mokili bazamba na yo moindo yango ezeko sunga mokili mobimba bomengo na yo uranium na yo, coltan na yo, cobalt na yo, or na yo, diamant na yonso ya yo moindo ndezalisi mokili, pétrole na yo. Mais baindo bakei na banti valeur. Invention yonso presque. Biloko mingi ya mokili.
Et ça, les makana moto mon côté. Au comment on a homme d'affaires français, à Sangana qui a homme d'affaires soko allemand, bah salisa qui est loco. Pas que boyo, babanda qui en France, mais tant que babloka qui, anglais bayaki, babaki ça qui parti oyo, avion oyo, Boeing oyo, et ça les maki na Suisse, mais et loko boy, balma moto bayaki batia, et loko boy, ba portugais de, mokileze ko tambola ndenge wana. Mais pas ya ba indo c'est contraire. Moto ya bandi bande konaye bazé ko luka akomate a échoué ça la échec pour se pelisa mitema là-bas bisika ya misala moto wana oya zé mo pandi alongwa lelo lobi mosika mais bato pe balukaka kolongwa bato pe balukaka kufa ya bato wana bango balakisaka preuve ya mosala te yango culture kota kati ya baindo songi ya mondele zé ko sunga mboka ya ye bino bozena mikili ya poto bokokomelaka biso epai ya mondelo leki 4 fois lokwa zaki na fenêtre na ya moni olekaki otsongi abengi la police abime boya nano wana moni moto moko aze suspect bo auditionner boyeba omoni na position ni aze koleka ko zonga aze ko observer to yebita lingi alo neloko alingi atia motambu mais boya nano la police akokoma a saisir. Mais monsieur, awa osali batura wa ba auditionner yo yango songi ya loposo pembe oye ko futela notele na ye moto ali boso zeko ko espionner yo moto apesa ki esika ye moto akota obimina mosi ya ndumba na mikili ya poto yango bango ba organiser ba service obimina mosi ya ndumba ye moto akosala rapport na la police moto moko na bimaki na yazo étranger ndinga na taleli passeport na yo ndira ye na nzila ma okokamwa moi chaque la police ako et pas na biso songi ali alati pantalon wana po nini akoka kolata pantalon wana te et po nini yaze kotambola ndenge wana mimona ka ye nani motema mabe ya baindo kenda tina liki moto aze kokalinga liki eboti motema sopiso et pas ya ba njonga njinga na ye Ligue est 200 francs. 200 francs. Et pas y a baïndo bounty valeur maye mazangintina ndezwa kantina. Le loto toki gouvernement bimi matondo po e simba ki bato e ala ki ata bato balali nzala. Soko bi toze kolia te gouvernement na ino bimite. E la ki ata moto betiri baku po gouvernement na no bimite. Soko gouvernement bimi ba kolongola mabanga yonso ko betisaka bato mabaku na nzila matondo to tombeli bino mosala ya lamu soko pe bokosala mosala yango malamu soko pe bokosala mosala yango malamu toki bato baze ko sepela ba nouvelle figure na gouvernement ingeta biso na bino to tala kaka sito mona keloko moko te bobeki bango ba nouvelle figure na ba poste ministériel to basé ba nouvelle figure na enjeu politique to na scène politique ba nouvelle figure wana bino bo sepeli ba tina gouvernement basé ba nouveau bilongi ya sika na ba poste ministériel to basé bilongi ya sika na politique to koliki ya moto ya sika je wana te moto ya sika ze wana te bazala ba mandataire bazala soko kasoko on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Oui bi lelo biso to lukaka ko zongisa mayele ya bato inconscience eze ko sala bato ba koma faibli cerveau ya bato e komate nini eze ko opprimer nini eze ko exceller na cerveau ya bato ambiance nzokande esclave bapesaka ye masangana mabina po babosanisa ye eta na ye soko baindo balaki mayele soko baindo bakota te na distraction lelo tolingaki toyeba parcours ya Mbuta Lumumba naki na plateau ya débat ya ndeko moko na émission na émission objectif ya Mbuta Lumumba ezalaki kaka indépendance te azomeli nga seki
ingeta justement pour bato batangite. Mbuta Lumumba zalaki d'abord na lutte idéologique. Si ma conférence on va kende ki na Accra et pas ya Kwame Nkrumah et pas ikani ba monaki pour ba fandisa idéologie malamu. Pour ba fandisa idéologie malamu na ba mboka. Et sengelaki nano ba bunda pour l'indépendance. Soko ba ko bunda pour l'indépendance c'est que ba mboka ko indépendance ou ne pas ikani ba ko fandisa to ba ko sala lutte idéologique na ba. Objectif ezalaki kaka te bamboka ezwi indépendance. Yango bokolanda discours ya Mbuta Lumumba lobi histoire ya bamboka wana déjà sima ya lipanda yango. Histoire ya mboka ekobeta me kokomama na bana ya mboka. Bobosana te tokoyebisa bana na biso ke indépendance bopesi biso yango lokwa cadeau te. Tango yonso toko betela bango li solo ya fimbo yo bobetaka biso tongo midi pempo atika ka ba prophétie. Mbuta Lumumba atika ba prophétie alobela ka jeunesse alobela ka makambo ya ibele politique wana ba politicien balandi yango te ba homme politique kuna ba kotia kutu miso te po nini wana ba bomaka to yei na fait maréchal Mobutu awa Mobutu grand puissant na République d'Isaïe. Tous ceux comme on a batata biso bangunza Carlibon ko s'attaquer moko na mindele. Soko mindele ba meki kolobelo komoko sur président Mobutu. Ngunza Carlibon da telemi wana to sepeli na discours. Wana batata biso ba sepeli na discours. Moto komekana Mobutu te Mobutu lokwa toteki na politique ya retour à l'authenticité balobi Mobutu garant de la nation njonga njinga na yebato ya makasi batelema. Mais la grande surprise Ngunza Carlibon bana na mikili ya poto basi na mikili ya poto ba compte bancaire na mikili ya poto bato wana basé qu'on s'attaquer na soi-disant Mondele pour Mobutu tant basali politique à retour à l'authenticité à s'attaquer na colonisation il y a impérialiste et pas inabiso abundi installé bizaleli ya boindo ou eko combattre bizaleli ya colonisateur molato basi bakolata pantalon te bolongola cravate bolongola veste boti ya bakose bolongola ba prénom et totikala kaka na ba kombo identité na biso bolongola bikeko yonso ya Maria ya mindele na ba église bo remplacer yango na biloko na biso wone zalaki ya utai koyoka et pas ya Maocheto entourage ya président Mobutu lelo to kamwaka ba papa Kengo lelo basé ba Léon yemoko ngunza wana tango azé ko s'attaquer na impérialiste azé fanatique ya Occident science sans conscience azé ko sala loko yemo azé ko maîtriser te to kei na bomo ya Mobutu bo yebishite libre papa ko ya po kutana na yo esengo za la marié Mobutu andimiko kenda ko sala mariage en église catholique à la Tisoko alliance azongeli komela communion Mobutu akei ko kufa na prima koya objectif ezalaki lisusu atteinte mais un peu plus tard yambo président Mobutu adzonga akima bolimbisi aleli alobi j'ai été trahi par mes propres collaborateurs aleli comprenez mon émotion Mousse Kabila yeya wasima ya président Mobutu asalaki yonso pomboke zalaki mia ma comprenaki lokola ya zalaki na école ya Mbuta Lumumba comprenaki okoki te kosala bras de fer na impérialiste okoki jamais kosala révolution otika peuple na omosika yango président Mobutu échouaki na politique à retour à l'authenticité lokola bimaki imposition peuple a comprenaki te ezene intérêt na biso Mobutu abimaki seul
Tango entourage neze ko tia songi na impérialiste basaki ko inisa président Mobutu. Basaleli président Mobutu ba discours mosusu frère c'est bien bon. O ela kisaki niveau ya méchanceté to ya kanda ya président Mobutu. Mais alaki moment wana te pour peuple alaki préparer te. Mbuta Lumumba bazé ko kenda ko bomaye. Peuple babosani ke Mbuta Lumumba oyo auti ko lobela biso. Mzee Kabila tango yei atalaki histoire ya Kwame Nkrumah, atali ya Thomas Sankara bundi pona Burkina Faso. Même au Koloba Boumi, Thomas Sankara peuple a réagi te. Mzee Kabila lobi toko sala révolution ensemble na peuple. Peuple sengia yeba. Po nini ngai na lingaka bato wana te. Yango boze komona Madame Albright a bengi Mzee Kabila soko na 3 heures lobi na tongo point de presse. Mzee Kabila lobi na tuniye yo soko ze secrétaire d'État américain oko benga ngai na 3 heures po nini. Po basi ya ndumba nde babengaka mibali ya bato tango wana. Je suis président de la République mais à cette heure na ze papa ya bana na ngai mobali ya mwasi na nga na lali. Bato bakomi ko comprendre oh. Donc secrétaire d'État américain ko benga dirigeant africain et n'importe quelle heure et puis angangela yé oh Mzee Kabila bandiko la kisa massacre ya Makobola botala ndenge zalaki organisé tango bomona ka Rwanda ya takaka biso ezalaka Rwanda te botala ba impérialiste botala Mzee Kabila a multiplié ki ba conférence a multiplié ki ba point de presse pour sengelaki à la Moussa peuple. Malchance na ye réalité à Mokili prophétie ezalaka fumukimbango alaka na président Misato akoya ko umelate e baleni na Mzee Kabila na ibonga ya Misato ya bokonzi ya mboka oyo. Mzee Kabila akei tango akei na prison na yepe akutani na résistance forte résistance peuple kwa mesanaki azalaka na salaire takendaka mosala ayaka na ba carton ya mbongo BCRS tango wana bako fouiller bato Tokyo solo eloko mabe bako jwa misolo na yo tango wana despe pasala oya yema kambo sar masala oya yema kambo setakuna garde civile mboke alaki na ndenge alaki. Mzee Kabila tango aluki ya recadre balobi na yeba susu babenga na mboko oyo il est plus dictateur que Mobutu. Mais tango Mzee Kabila kei elalaki mbula te balobi voici l'homme qu'il fallait. Bato baleli ba conjuguer verbe falloir na passé. Voici l'homme qu'il fallait. Et sengelaki azala naino azalaki takei. To continue tango ya 4e président Kabila Kabange ko yana yena bokondi asali appel na bato yonso oyo tata na ya boyaki tata na ya lingaki coopération mukena ba arabe mingi na ba chinois ya bengi bato yonso ba américain oyo bazalaki lisusu na tsena ba minoro na bisote abengi bango oh baba impérialiste yonso bazongi ba impérialiste yonso bazongi wana mboka oyo babandi ko exploiter lokola guerre ezalaki makasi RCD Goma kuna baruberu batelemi Bartil Zaidi Ngoma batelemi MLC na Jean-Pierre Bemba kuna batelemi mboka subdivisé abengi bangwa ndimi bako oyo ndima mate na mokili oyo salema te na mokili oyo ezala proposer na mboka moko te na mokili 1 plus 4 3 rebelles na vice-président moko 3 rebelles na vice-présidence bien sûr na vice-président moko Yero Abdoulaye Ndombasi oyo autaki na aile gouvernementale yatikali bato wana pe bisika bazalaki na zamba bazalaki ko bunda soi-disant mpo ya bolamu ya peuple toye ko libérer peuple na dictateur ya Mzee Kabila toye ko sala boy Jean-Pierre Bemba kuna pesi revendication na ye Arthur Zaidi Ngoma pesi revendication na ye Ruberwa apesi revendication na ye
bato yoso tango bazeko sala revendication wana soit disant po ya bolamu ya peuple congolais. To pesa bino exemple mbalo mbala ba pesa ka Jean-Pierre Bemba finance vice-président chargé à finance accord ya Mbudi ezalaka signé na période de Jean-Pierre Bemba botuna ba enseignant soko bazwa ata 1 franc botuna ba militaire soko bazwa ata 1 franc a changé ka discours mokolo bato balingi ba marché alobi mama kanga mwana na yo po oya kotia lokolo na libanda makadame golata couleur makila na ye boyebi le kaka na media mindele ba impérialiste ba yebaki ba ko manipuler président honoreur Joseph Kabila à l'époque ba ko manipuler yo autant d'années ba jijaka ye mature politique ba jijaka ye mwana mokolage ba traitaka ye de tout le monde. Tant que tu as commis 2006 ba donner bandi ko changer et sengi ba banda ko revoir ba donner ya mboka abandi ko sala ba contrat mosusu bo yebi ndenge bandongo na katanga pesi 5 chantiers Belgique alobi contrat yoso président de la République a signé faut le que pas ya bango po bango soit disant ba parrain bango nde ba colonisateur ba kolo mboka oyo aibisi bango bozila au moment opportun na koluka bino boyebi président salaka tourner moko ya mwa mikolo bele kuna na Asie kondongwane bandi wana président bandi ko bunda na lite sikazongi na lite ya tata na ye mpo nini peuple congolais koki ko jouir te na bomengo ya ye mpo nini peuple congolais akoki te azala pe na esengo likolo ya bomengo ye tata keli likolo na satiaka na mabele na ye e komi problème e komi ndongwa makambo bebi bo bandi ko ka ba discours ya liboso ba utiliser bangwanda lokwa bazala ba service a snip na tango ya Mobutu ba yebi ba sali ba montage azalaka mwana ya musée Kabila te kutuye komona ye tata na ye Hippolyte Kanambe yesoko nani e bandi côté bapesa embargo côté opposition a Djongi lisusu sekwi opposition a Telemi a Djui Makasi babandi kotia bokabwani na ba pays limitrophe bitumba lisusu bakunda batore babandi ko sekwa lisusu batoma lubangu soko nani lubanga babandi ko sekwa lisusu ba rebellion e bandi lisusu ko lamuka et tumba e bandi président Kabila un peu plus tard a kolela soko na la kiata na 12 personnes ya ko sala na bango. Dommage qu'il n'ait même pas na personne. Mokonzi Mboka a utilisé diplomatie pour ce que l'obina zena mototé à kosala na ye accuser tout le monde. Et c'est que tanga ta 5 personnes moto na moto na entourage na ya mitanga. A te seke na 5 wana o mokonzi lobinga na kokina zala atiki bango na confusion. Mais le quoi to pesa kindakisa na tango ya président Mobutu bangunza basé ko s'attaquer na impérialiste ingeta to moni pe na tango ya président Kabila papa na biso la mère Mende Malanga azalaki wana présent soko communauté internationale lobi na 6 heures juste na 6h30 6h45 droit de réponse porte-parole du gouvernement la mère Mende Malanga akoya à s'attaquer. Impérialiste, soko ba meki koloba na 12 heures. Toko comme à 13 heures, point de presse. Y a la mère Mendo Malamanga. Et leki a beti bango, oyo a beti bango. À la kisaki ke a nationaliste. Mais chose curieuse, toute chose bizarre. La mère Mende nationaliste, a outi na province d'origine ya Mbuta Lumumba. Soi-disant, bato soko a sali point de presse. Ah, on a pena makila ya Mbuta Lumumba.
mais tu es bien bon révolutionnaire, un bon nationaliste. Abandagana nationalisme. C'est-à-dire, kolinga mayeye yambo ya banso. Mais tu as qui peut kokambo. Soko kaka ye la mère menda ngo pe kaka beli, boki kaka na France, akende ki pona ba soin. Effort nini salaki état nationaliste mboka ezala malamo alona misisa. Po yango président Kabila zaki ko bunda nango. Tomi tongela. Bana ya président Kabila batanga kawo. Moi si ya président Kabila zaki ko botela wa. Pola kisa mainaze ko sala ezena lolem motel ka sezena kati. Mais entourage wana o ezalaki non, mindele bata ko pesa biso injonction, ba ko pesa biso injonction te. Mais ba compte bancaire na bango ya laki wapi. Ezaki na mikili ya poto. Mandat ya président Kabila a sali combien de voyages, surtout dans 5 ans où il y a Souka Sili Seli Bokondi. A sali combien de voyages en Europe. Et les autres ont dit Sabino, ce quoi ça là qui n'a pas gratte-ciel. Où l'opposition ça là qui comprend dire président Kabila son gratte-ciel moko 130 millions. Boy, ndesi mindele bakanga ki yango kala. Te bazangi eloko bakanga. Na ba compte bancaire bazangi. Bazene eloko te. Moto azeko kamba bino azaki na ndelo mosusu. Ndenge tata na ya kufa Muse Kabila asomba na elopangu te et pas ya soko ya ba François Mitterrand ko ne pas soko ya ba Sarkozy. Yebe mwana bongo asomba te mais bino ba yebozala ki pene soit disons bokota ki na idéologie. Basi na bino bazé wapi? Bana na bino batangeli wapi? Science sans conscience. Tozongi na kati na période ya président Mobutu. Asali politique à retour à l'authenticité longoli ba prénom m'entourage ya Mobutu ba benga na ba prénom soko ba kutani na ba réunion. Donc parce que comme on yepe exagéré yepe eloko asali yango ponini idem na tango ya président Kabila soko ba kutani entre bango yasa ko telemela mondele mais yasa ko boya ba marché wana mais ton ndima mondele uta combien de siècles asali nini po ya bolamu ya peuple congolais. Et bon fini bon comme ici président Kabila na niveau alela po lelaka soko Mobutu atangisa ka pinzoli yalela ki na kati alobi regret na ngai na kokite ko transformer peuple congolais. Tango Mobutu alobi j'ai été trahi par mes propres collaborateurs to sangisi yango na président Kabila na même pas na 12 personnes ko sala na bango. Kuna président Mobutu alobi comprenez mon émotion yalobi comprenez ma passion pour les Congo. Mais c'est là. Bota l'attitude, bota la imero na bango, mon kolowa na président Kabila. Na présence à chambre haute, na chambre basse, il y a parlement, na palais du peuple. Mon koloyango président Mobutu na Kantchaji. Bota la ba vidéo. Tolobi totala kabiso na bino, kasi to mona keloko mon côté. Ba moi keseni, président Kabila lobi, comprenez ma passion pour les Congo. Bokanisa ki na koloba comprenez mon émotion. Mettez je dirais plutôt comprenez ma passion pour les Congo. Mais Mobutu qui comprenez mon émotion. Bo bali ça. Maloba wana mi balé. Vous allez comprendre que bon l'élisi li sous président Kabila tangisa makila, il a saigné en lui. Allez là na kati. Mais prudent qu'il était. Pour aligner qui va me mettre na lignée ya président Mobutu. Président Mobutu a perdre Bamboka. Rébellion ya Muse Kabila a avancé. Muse Kabila a sengaye yakato bongisa to solo la. Bango baza ko beta maboko. Santa tomo tombele. Président Mobutu se ko kukungo do waza panga ozepo ya libela. Ba yaki nango pe awe pa ya président Kabila. Oumela. Troisième mandat probable. To sali ba calcul. Constitution basimbaki. Aibisaki bango na ko respecter constitution. Azalaki guidé na molimo ya mfumu kimbangu. Po eleko ya ye abundi. Religion africaine et telemaki. Mais balingaki ba komisa ye lolenge ba komisa ki président Mobutu. Ba initié na ba discours ya mabe contre l'impérialiste. Po lobi to simalobi azange siga ko kimela. Po bango pe baibaki président Kabila ko kimela. Yango bambongo yonso ba pesa ki bango ya ko sala misala. Na décembre 2018 bangoli yango po bayebi ke moto ya kokima na ye moto akolandela boko sanza
inconscience eze kozwa engrais chimique. Lelo to changer dirigeant. Président Mosusu, président Félix Tshisekedi akoti. Abandeli wapi? Pour akuti héritage wana. Akuti ba même personne. Bato ba moni la mère mende ba yebi makasi na tango président Kabila Kabani, mauti na tango Mobutu. Akuti ba politicien wana oyo balali de génération en génération na même graine. Impunité ezemayi ba melaka. Impunité ze bilei na bango. Impunité ze respiration na bango. Impunité ze kozala na bango. Bango ba simbaka bango te. Ba uti bongo uta la nuit de temps. Akuti banani. Akuti ba roulage wana oyo ya miyibi banda na tango soko ya ba mobile. Bazé ko yate balali ba génération yango yakuti lelo. Akuti banani. Akuti ba enseignant ya université o ya corruption. Oyo luambo yembaka na nzembo ya sida. Avant ozo ba point kenda na kuto déjà na chambre et sur mi bongisa ko sokoli mayo zeko silanga. Président Félix Tshisekedi akuti biloko wana akuti banani ba mama manœuvre oyo babandaka banda tango somba zikide zeko salema. Akuti banani akuti ba soda oyo lelo soko bakomi bureau de soko aner soko oyo bazalaka besere so bazalaka snip na tango wana banyokolaka bato na bichi ngobila banyokolaka bato na ville na le château ozeko tambola na biloko mabe misolo. Président Félix Tshisekedi akuti banani akuti bato yo bauta na ambiance bandana tango yangalula mipende ya milangi. Akuti banani bato babanda ambiance banda époque ya Maliro Isa solo wengai na yo. Bato wana kaka be yakuti. Bato wana balelisi ba génération ya ba dirigeants passés. Balelisi Mobutu. Je été trahi par mes propres collaborateurs. Bangonde balelisi Mouzé Kabila. Bangonde balelisi président Kabange. Entouré na bato belé malobi na même pas na 12 personnes. Na souka lobi regret nangana kokite ko transformer peuple congolais. Donc président Félix Tshisekedi akuti peuple moko non transformé, peuple moko non éduqué, peuple moko non formé. Tango wana balalaka na bar. Tango wana balalaka na ba café Rio. Tango wana balalaka na ba dekindar, balalaka na bo fait du plaisir. Lelo basé ko lala wapi? Basé ko lala na baba. Ba mobile wana lelo ba koti na ba roulage. Tango wana ezalaki chauffeur fa glisser le boko boaka bongo lelo. Tala etuluku ya makambo ya bambeba oyo président Félix Tshisekedi akuti oyo fa faire na yango face. Est-ce que bato basé ko tala yango na manaki eleki tolobaki ko bamba banzila eze malamu. Faut basala banzila po bato faut batambola bakenda mosala bafake librement na occupation na bango. Mais madofolo yeze na ba cerveau ya bato. Madofolo ya corruption. Madofolo ya moibi, madofolo ya songi madofolo ya kotiana ngenge na bilia na masanga. Madofolo ya motofo asala succès na banzoto ya basi yango madofolo ya kobamba. Bato babimi ba ministre bati fufu na motu. Et ça les magana mboka ni. Boti fufu po nini. Donc tango na biso ekoki. Libota na biso linge bonga. Ya biso pende kwa bimi ministre. Toyebike boko silika. Po bilo bolingaka te baloba bosembo. Même to meseni koloba bosembo ezena ntina te bati yango bizeuzeu. Pe lokuta ta soko bakotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta. Nani azeko kosa nani? Nani azeko telema wana po ya bolamu ya peuple. Bolandaki bango tango bazoi manda. Ba meka ko kitisa salaire ya ba député, ba susu ba pesa ba raison lokwa ya bana mikie. Balobi ko kitisa salaire ya député te, député zalaka na quartier tango mosusu soko mota kufeli, député pesa ka contribution. Tala ba raison ba politicien ba pesa.
militaire azwaka combien, enseignant azwaka combien, député azwaka combien. Yango bomoni pour 500 sièges, 25 000 candidats. Moto yo solinga comme politicien, ako hésité te côté ka lopango, po yebi kuna mafia ezali. Ata te ki lopango ya 100 000, il y a 200 000 à récupérer na moyen na ngonga moke. Peuple azé ko comprendre. Na bango ba dirigeant bazé ko comprendre que libanda ya fumu kimbangu conscience réalité. Était lo batangi, etangi si bango intérêt à l'opposo pembe. Pour investir, pour misolo na yo za en sécurité. Il faut y ambongo na mikili ya poto. Po bana na batanga malamu, il faut batanga na mikili ya poto. Po mosi na yo bota malamu. Yo moko soko beli, po sweza la malamu, faut kenda mikili ya poto. Mokolo nini boko bongisa baswa ya mboka na bino. Mokolo nini boko bongisa bitelo ya mboka na bino. Benjoniere na biso batangi ba reparateur. Bana ya mike mike baze kokela. Basé ko sala misala ba œuvre d'esprit nanya ko tia bangoka faut tournoyer za la ya mabina soko tournoyer mabina 100 000 200 000 dollars na moto ya ko bina kitoko mboka nini développer na mabina wana ba intellectuel ba ko tala te wana ba homme politique ba ko tala te po bango moko ndenge kaka ba joyi bokondi ba bengisi ba musicien na bandako balbum yo soko bima na décembre boko yoka ba kombo na bango. Balbum ya ba musicien yeko bima na décembre boko yoka ba kombo na bango po tango na bango ya folie ekoki tango na bango pe ba sepela ba bundaki tango molai po ba o baliaki ba kenda bango pe ba kota balia toko kenda na bino boko ya komona que peuple azete n'esprit ya ba dirigeant ya lelo po nini. Po nini, po batangi mai ya bapaya. Po nini, po babatemi na religion ya bapaya. Po nini, po baze ko reproduire oyo loposo pembe ya tinda bango. Dirigeant nini européen, moi si na yena bana, ba fifaka na Afrika. Banque nini ya Afrika e bomba kamisolo ya dirigeant moko ya Europe. Te, kutu par contre koloba boete. Ndenge ndeko ndombela lobi boye o bako benga po ba finga o bako benga po ba kana bako kana ebembe banga kakopola te to uta na tombo to kubanga kozonga te ba o bakufi pe lelo balobaki na bango makambo te bamosu bakufa pe ala muki na mwasi na ye alei pe na tongo na pe mamoke na kiti ya kei apeli ata kobela te. Ndenge moto na moto abotama na lolenge na ye ndenge moto na moto akozonga na lolenge na ye mais bo sembo ezena ntina te batie yango bizeu lelo na président Félix Tshisekedi ba garde fou ezenini ba garde fou ezenini kozala moninga ya loposo pembe ezenini ko travailler na bato bakokimisa basi na bana na mikili ya poto ba garde fou nini boti pour le gouvernement ou état la peuple. Biloko mingi ezeko salema eze biloko visibilité. Mokonzi asala kate po ya visibilité. Ba mona ke na sala ki eloko. To pesa to sala oyo po ba komona to sali te. Mokonzi asala ka po aze mokonzi po ya peuple na ye. Metolobi to tala ka esika to uti. Poto yeba kotambola esika tokomi poto lengele malamu esika tozali kokenda pouvoir ya président Kasavubu atonga ta dispensaire te atonga ta pharmacie te peuple congolais anyokwami na bane 60 lolenge kaka ndenge Jansen Salobaki après indépendance égale à fin indépendance na tango wana peuple azalaki ya lokote milangwa poza na malamu faut que na mikili ya poto bongo na tango président Mobutu bongo na tango Moïse Kabila bongo telelo po nini bato balandi te lokolo ya Mbuta Lumumba bakokumisa kai makasi ndenge nini moto akoki abenga nationaliste akoki amitia nationaliste na rang moko élevé mais na village natal na ye atonga ndako te
na village natal na ye bana bakendaka etelo na boato ata pont ya isoko ya 15 mètres bakoki ko salate. To pesa exemple ya Équatorien, to pesa exemple ya bato bandundu, ya bakasayen, boni bazala na ba million. Kasay ezelo lenge kani. 30 ans il y a pouvoir, il y a Équatorien. 90% na politique à l'époque, bah y Équateur. Équateur ezelo lenge kani. Soko ba kei na bamboka wana, balala kana ba mission ya basango, po bazé na banda côté. Morgue na bandundu ekoti yawa kalati yawa bauti kosalela yango ntintsani okolongwa wa banda maluku te okatisi mai ndombe pharmacie ezete dispensaire ezete metala nzila yango ba accident bato wana bango kaka nde bakosala lelo bakokanisa peuple to lelo pe bayebi ke bango pouvoir na bango bayeba yeyi wana po ya kosala po sape volonté ya loposo pembe. Sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Wana mondele cure belge ndalobi yango Jean-Marie Vanel. Parce que bayeba koti wana bayebi ke baze kosala na bokonzi ya Fumu Kimbangu. Bayebi ke indépendance oyo tele loto ze kolobeleze ya Fumu Kimbangu. Parce que bayebi ke zena na mobiki simoko akangema ki mugu mibutuku misato na boloko po ya bolamu ya baindu. Est-ce que bayebi ke lenge mosi ya mibutuku mibale na mibale atumba maka na moto na mona na mokongo po ya bolamu ya baindu. Est-ce que bayebi ke kumu moko roi moko akata maka motu po ya bolamu ya baindu. Est-ce que bayebi to bango baze komona pe bangunza bato ya soloka. To bango bazepe komona bangunza bato ya bosoto. To bango pe loko bao baleki baze komona fumukutu aze ko bebisa kato na bango. Ba mi benga ba nationaliste, ba boyi message ya nationalisme. Potokolikia ndenge ba la mère Mendo Malanga bazalaki koloba. Bazalaki bato ya yambo baluka message ya révolution, message ya lobiko ya bato. Soko ezalaki na lolemo te ezalakati ya makila. Boni boni olingio sokola moboyi nzoto na yo epola. Boni boni otelemi osala face na loposo pembe oboyi ko conscientiser peuple na yo. Révolution wana esalema wapi? Mbuta Lumumba kendeki po peuple abala na kite. Muse Kabila ke po peuple abala nite. Mais yo tango yeyi olandi biloko wana. Effort nini osalaki? Okutaki message moko conscientiser ka peuple. Bo appuyer ki message wana pour révoluer salema na kobala na peuple. Mondela bangaka révolution ba dirigeante. Po yebi akotela yo zunguruke na peuple akotostabiliser facilement. Mais ce que le peuple est conscient, le peuple a bandi révolution. Pour bokasi ya mokonzi peuple na ye. Mais natango ya président Kabila. Bosala ki nini na peuple wana. Botiki kaka peuple na zododo po bino bana ya bino bazeye mikili ya poto. Botiki peuple wana na milangwa na bondumba po ya bino bana bazeye épargner. Mboka oye kotika la bilanga ya loposo pembe tant que tokozonga na enseignement ya nesongianzi na fumukusu kia mzana panda na ngola te. Problème spirituel. Ndeko kenda ko kangola problème politique. Ndeko kenda ko kangola problème scientifique. Yango tina ya fumuki mbangwa yelaki. Bozongisi bokonzi misato. Religion, science, politique. Bino baye bozelelo. Boyoki botali bambeba esika touti to bino pe lokwa boti fufu na motu ekomi tango na bino ya kolia tango na bino ya kotanga po awa succès alaka moto ya moni bolumbu ya basi berende azena succès makashi bosufu to kabona po ya mokolo mwalelo etando ezengunga soko bolandaki biso na lolenge longobani bozongisi matondo na tata kwa image kuna bazalaki na sima ya matalatala po nini te tata ngala nzumbu kuna na revue finale biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino toze kokobeto matondo.